bandeko pona Karine Mokonzi na Claudia Bakisa bozomona te ke soki basali featuring ekozala bien ekozala vraiment positif pona intérêt ya bango mibale 12 titres. Ben, 12 titres parce que Nalinga qui au moins au fait album Ali Bosso les années tito le bateau présenté banaya Congo pe Ali Banda to présenté bango Claudia. Alors na beto ça 12 titres pour tout ça style pour na kati on ça style ebele to sanction ba style ebele zaka rumba te to na zouk na kati to na mwasukus na kati donc Nalinga na présenté bato Claudia Bakisa de façon que bato bayeba Claudia Nano et puis après oya lobby total en osima c'était juste pour que na présenté bango talent na ngai na ba façon surtout na côté à moi regard na côté Robin na malembe et tout ça là voilà c'était juste ça na expliquer bino moi muke mpote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka ranto na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Voilà, bonne année na batu nyonso mais Claudia Bakisa batu bazomi tuna pourquoi absence na yo et ça la ke yo soki ozatena ba clip na TV et les kate na ba porte-parole ba européen sabiso sangwa Claudia Bakisa ba les kate wana seke au minimiser musala Francis Dibaya batu baebi que tous les jours bana poto ba benga tous les jours baebi Francis yaza régulier alors toujours bien informé bana ki bana bon informé na bi que yo za busy moi mikolo moi trop hein so une la grande hacherie biso que non ça passe mais yo bi comme système na biso qui neza air mob et qui au fait ba boss on a été mais qui vraiment muke soza sur place té et ka ba régisseur na biso ko même so ah cloison les cas mais mon pe les cas na ngoté mais tout ça l'effort tout mais quand on essaie un peu de changer le système tout mais pour mieux faire les choses pour que ezaka nazala té ezaka ndenge moko voilà bandeko Claudia Bakisa a bandi musique avant que Karine. Alors Karine Mokonzi a démarré carrière naye na 2020. Mais Claudia Bakisa banda démarra carrière naye lelo oyo aleki ba 10 ans eza awate. Mais soki totali malamu na position oyo Claudia Bakisa aza lelo na rythme akendeke. Vraiment aza na avantage vraiment kaka ya muke ya kuumela devant Karine Mokonzi. Nazolo babongo parce que nga moko naza représentant ya Claudia Bakisa n'Autriche nalandaka musique nalandaka oyo ya salaka. Alors soki natali vraiment bien Claudia Bakisa soki pour Karine a démarré carrière naye na 2020. Siko toza na 2021. Une année ezokora siko. Mais na ba œuvre oya sali na succès oyo batu bazo sepela naye na musique naye na ba oyo bazo yinaye eza vraiment positive. Aza na rythme azo kende na rythme bien. Alors, Claudia Bakisa a sali 10 ans na musique. Aza une expérience ya musique. Aza même na groupe na Congo d'accompagnement. Abetaka pe ba concert, ba karaoke, abetaka na Londres, na Angleterre, banda kala. Donc, akotsaka mbongo bafutaka pe ba ticket. Na Congo pe lokola na kanisa. Abeta mwa babiloko akotsaka mbongo. Alors azape na album moko abimisa ayemba pe na ba chanteur bino nyonso boyebi Balegra Mopao ba Fabrigas bato ebele. Mais soki botali position azali tilelo bokomona Claudia Bakisa on dirait azo progresser te azo avancer te
atelami ne stand-by moko boy. Mais Karine Mokonzi a bandi carrière na 2020. Siko toza na 2021. Soki totali Karine Mokonzi, tokomona carrière na ye, na batoyo babandaki avant, bokomona azana différence ya makasi te. Yango na Claudia Bakissa, étant que jeune, Karine Mokonzi étant que jeune, alors Claudia Bakissa a yebi musique, Karine Mokonzi a bandi carrière musicale, mais na puissance moko ya makasi. Azolakisa force moko oyo bato mosusu balakisa yango te ne bandeli. Baza ya moko yango wana Claudia Bakissa na Karine Mokonzi soki basangani babeta featuring bandeko naza sir ekopesa eloko moko ya bien pona bango mibale. Claudia Bakissa sabimisa ba CD etekama pe kilelo soki bokei na Château Rouge, bokei na Anderlecht, na magasin o batekaka ba musique ebele, soki botuni CD ya Claudia Bakissa etekamaka partout. Bozo comprendre, Karine Mokonzi nano abimisi CD te, nano abimisi album te, ça se comprend, abandi carrière na 2020. Ma bandi yango na vitesse moko ya kosakana te. Claudia Bakissa natala une émission mosusu, batuna ye soki akosepela un jour abeta featuring na Angèle Magizembe, ndeko ya Ken Piana. Alobaki aza ouvert na mutu nyonso. Yango soki totali, lokola aza ouvert na batu nyonso, selon ngai, Claudia na Karine, en tout cas, ekokende vraiment bien. Pour Claudia na Karine, ekolakisa, lokola Claudia Bakissa aza ouvert na batu nyonso, Claudia na Karine Mokonzi, ekopesa impact ya bien. Nakanisa soki basali featuring, surtout ya chanson moko te. Babeti featuring, ya 3 chansons, to 4, ou bien 5. En tout cas, nandimite ekozala passe pour rater. Pourquoi ekoraté te? Parce que Karine Mokonzi, lupemba na gaz oyazanango, azana batoyo balingaki bazebele, azana batoyo bayinakaye bazamukie, mais bazamakelele. Alors, eza positif na Karine, eza pe positif na featuring ya Claudia Bakissa. Claudia Bakissa ayembaka bien. Asalaka makambo ebele kitoko, voire même zéro faute. Mais Claudia Bakissa a frena ne stand moko boy. Or que Claudia Bakissa modèle asali la musique na expérience oyo asalango adingai kozala na niveau oyo aza sikote. Kombo oui ekiyebana, mais azala stand moko stand moko kaka stand by. Alors sikoyo soki basangani na Karine Mokonzi ba petit featuring, il y a 5 chansons, en tout cas soki raté wana ekozalika mosusu. Chanson moko kutu featuring bako raté te. Mais soki ba beti 5 ou bien 3 chansons ensemble, en tout cas nandimite ekoraté. Ekosala penza makelele pe koteka makitoko. Soki bimi. Yango wana nga papa robo. Namoni ba manager Karine azwi sikoyo. En tout cas, faut ba kalikile malamu. Bato balingi Karine asa na bango featuring. Ponga na pesi oyanga candidat eza Claudia Bakissa. Claudia Bakissa alobaki akanga maboko te na mutu. Afungoli maboko na mutu nyonso. Soka fungoli maboko na Angèle Magizembe. Etant que na ebite soki Angèle Magizembe aza déjà na basinga la bimisa, mais bafungoli ye maboko. Mais Karine Mokonzi
azana ba single abimisa eza pe na succès eza pe na ba view ebele koleka même banzembo mingi ya Claudia Bakisa na kati internet yango wana en tout cas pa na ngai ndenge na moni na ebite o ezali eloko nga na lobi eza nde ba manager o Karina zui lokola na de manager azana producteur na ye Gauthier Mascotte producteur azaka en Angleterre alors lokola producteur azana Angleterre Gauthier Mascotte donc akoko produire Claudia Bakisa na Karine Mokonzi na featuring na bango atoka ekopesa kitoko po ekotekama po eloka bien fo ba CD bima ekene na vente na ba DVD po Karine Mokonzi ba CD ne ekotekama ba DVD ne pe ekotekama po ba tebele ba clip ya Karine Mokonzi ba sepelaka nango kaka ba clip ya Karine Mokonzi epesaka kitoko banzembo pe eza kitoko yango wana bon ga papa robo selonga na moni eza vraiment bien Karine Mokonzi a beta featuring na Claudia Bakisa parce que la Claudia Bakisa ba yebani pe lelo te ba yebani mwa kala pe Claudia Bakisa azali na âge bazaba âge presque moko na Karine Mokonzi bazali pe batu moko oyo bazana mwa kilo na monde ya musique ata Karine abandi sika Claudia abanda kala mais bazana na mwa kilo po bazana ba kombo na bango eyebana alors Karine Mokonzi azana ba casquette ebele ekanga internet ekanga net Claudia Bakisa a une expérience dans le monde de la musique, na maîtrise de la musique. Alors, soge sangani, na ba casquette ya Karine, na o Karine aza, na o yemo Claudia Bakisa kopesa, na ba producteur à makasi, le kola Gauthier Mascotte, en tout cas, nyonso eza na kombo, botali Karine Mokonzi kombo, evanda, elobamaka air nyonso. Claudia Bakisa ayebi musique, kombo elobamaka air moko. Gauthier Mascotte ayebani na histoire ya bato sango. Alors, bokanisa malamu. Donc, eloko kitoko ekopesama. Oyo eza kaka. Ata na lobi yango na public. Eza kaka ide moka bien. Eza nango kutu likambo te, baloba ngo secret. Bon, botikala malamu. Ciao. Bakisa lelo on a 2015 parce que tu as album ne sali inani oh à chaque fois ce que y au beti concert aux zongi donc non nos idée tata na 2015 yo on s'installer à Kinshasa qui est fan de la promo nanga on s'installe déjà ma ramener donc d'accord tout on s'installe Royaume Mesa déjà Camille tu t'es invité que chez mon compte tu refais ça na kati ndako na kati Royaume pour attendre la présidentielle c'est qu'on fait tout tournant ce qu'on a Royaume pourquoi Royaume mais qu'est-ce qu'on a Rennes en Rennes dans la ni agir Royaume donc voilà mais lelo yepesu na nini ngote na coupongo auto confirmant penza ngai couronne nga oui que za ti le fo ya on habite ngo ya ndako na Royaume na l'axe couronne wana on azora na chez mon candidat sur bana ya Congo bana nyo c'est toi Congo mikili partout on a le bon ba comprendre déjà couronne ya la reine du Tchatch wana si ba confirmer que depuis avant que l'album est bima. Si voilà tout ça là qui en parce que tu as qui voit na yo tout le monde comme toi bima kalaté mais quand même ozo yemba bat ba CP là parce que comme on a Claudia Bakisa au kan c'est ça biso mama Pongolov lobi écoute nazaki na soirée 25e anniversaire na ye ezaki lobi ça un plaisir makasi ndeba honoraki to moni archive na to moni ndinga za koma banze wa papier na comment en tout cas ezaki plaisir makasi nazaki et c'est pas senga makasi na participer na 25e anniversaire maman otoyeba ité toyeba ki était dans sa musique mais toyo apprendre ma camion se surier lelo et puis na moni ma ambassade en tout cas ils a plaisir pour l'angana landara balikolo wana voilà. Bonjour fidèles internautes de www.elengakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. On a chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi à Combat TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi à Combat Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. On a chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. On a chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.